okatisa kina air. Bon biso tokatisa na Tchana Kale moya kotanga bato wana oyo bakatisa biso ezate mpona respect na bango kasi nga naza moto na katisa na Tchana Kale kasi kokatisa na Tchana Kale wana eza facile pena te. Donc ça fait dire batir kinde baza ndenge wana eza copie ya basoda kasi akotikela bino privilège te boya bokatisa. Donc ezalaki pena na ba barrière na banzela kasi komona pena bis babeta babenga loba 207 donc bakota bino ta mususu 80 na 207 donc batie bino lokola ba sardine donc montu ko kosola te montu ko ningana te donc na ba bébé na basa zemi donc na biso nyonso na kati wana na chaleur donc il peut supporter boye boko beta ta mususu 8 banda Istanbul po boko mana Tchana Kale boko beta ta mususu 10 heures d'ita na nzela baninière eza lokola boîte yango wana nde mutu bafula yango mupepe batie monteur nde yango wana nde mutu tokaitsa na bango kasi tokokaitsa na batir kité donc bato tuna na kaka na bato to vandi wana batir ki on batuna biso nana poussa car o ngai bote nana poussa moto te ngai bote nana poussa bonte lo eloko bo ngai bazio ba matiso na kati ya dingi bino nyonso bo mati basimbisi jeune ngo orbo basimbisi babandi bolongwe bondi ko kende so bokomika ata mususu justement 20 mètres à 30 mètres bala moko tire ka ozala kati ona bwaka mine na mai abandi ko naje na zone na mukili yonde muntu basimbisa kiyo bayebisi yo kaka ali monika nzelo ndenge zabo bote minde zo pela wana alibando kendeka na centre ba grec tango ba ya bibino nini le kana kata centre wana. En tout cas, vie moko les Karanagata à Grèce, c'est vie moko il y a souffrance il y a ma casse parce que casse pour souffrance ils ont la carte à Grèce on a impossible pour biso na baseri na biso dozala ki 22 000 personnes na kataka. Combien? 22 000 personnes. Donc bodo tambola pena lokola na kata Chine ya kotutana. Donc wese moko boko sala mulongo tam susu 50 personnes. Bosali mulongo oya kocha bimi oya kocha bimi oya kocha bimi donc ko sukola na mulongo ko kendo ko za biloko na gola ita mususu kendo ko za mai bon to kendo ko za ta mususu mweloka ko lia donc bino nyonso mulongo ko sakala te pe vi kuna ezalaki kuna soki olali olamoki kumisa nzambe parce que kuna bato bandai ko konza biso mingi ezalaki bandibu. Donc bandibu musala bango désordre ko côté la bato na bandako ko boma donc chaque ko leka donc ça veut dire l'air to komara déjà na Turquie déjà to ko mona ba réalité o eza wana kasi l'air to zalaka na bakisasa to zalaka na bangola ba yebisaka biso ba réalité te o eza na kati ya Turquie yo depuis Angola tango ozolonga Angola ozoya oyebaki ki okatisa mai na Turquie po kende poto bon ayebaki na okatisa mai kasi na okatisa mai te na ndenge onga na okatisa na dingi donc na yebaki ba soda ba utaka Grèce ba kotika ba marchandise na Turquie o pe ba soda pe ya Turquie ba zwaka ba marchandise na bango ba kinda kotika na Grèce nde boko profiter ezana ba ganki baza o basala ba kopo wana ba kosola na ba komanda wana ndeka ezaka na matadi koki kangozo mona batanda ko bakomisaki ba petit sœur na biso lokwa ba bilanga la bango donc ça fait dire tolo ba ke tatanda ko aza na katanda ko nae atie exemple 12 garçons 8 filles mais na kata ba fille ona na 8 ona ta mususu bango nyoso pe baza basi nae bon ezana batu mususu bazana ba maîtrise a rovambola bino nyonso hein. Est-ce que baye baka ke na profiter na PCV na ngasele manga ya mbote na Istanbul est-ce que baye baka ke basi wana oyo bayaka Turquie wana majorité basi musu bazo ke libala ba basi ya bato basi bazalo basi soka sali bozo bezalo kwa nyoka lekili ko libanga donc ça fait dire moi si atala avantage na ata car il dit au temps favorable je t'ai exaucé au jour du salut je t'ai moral oh c'est quoi papa na Marcia Mon pasteur Sylvie Boro Simbiko
Kotoyo n'a pas point faible. Un seul rendez-vous à Paris à ne pas manquer, c'est le 21 septembre à la scène musicale. Vous qui nous suivez, n'hésitez pas, achetez vos billets avec l'artiste présidentiel, héritier de la musique africaine, la Punga Moto Natebu. Godard Montemona. ndenge eza bongo eza na souffrance moko ya makasi bamisana lokola bachabu chabu na biso osalaka na bo eza lokola mutu moko otelemi bandata mosusu 8h jusqu'à 19h à 20h otelemi kaka ya kotelema donc ba salaire moko eza insuffisant donc salaire moko soko zwi yango ekopermettre kaka ofuta ndako ofuta wifi ofuti courant ofuti mai pe en plus moi ndambe etiko lokosomwa moi elamba to okoki kobomba moi moke yango zomona na ba niveau ba Turquie pena ba jeune ebelo ngana monaki bazalaki pena soit makasi te po parce que sera lobby akota makambo akosomba tamsu bilamba akozana économie te oyo akokangisa mbongo pa katisa po azata msu na soutien te ya moto aza na Paris akoki kotindele mbongo na Turquie po akaja omona mutu pena ya mitika tamsusu ngana mona mutu musu tamsusu azokolalela ninyo 1 litre ya lait ya miliki donc a outi musala ye akati azo melango 3 fois. On a du gaz. Restaurant MK Royal aux spécialités afro-congolaises. Situé au numéro 10 bis avenue Descartes à Limay-Brévannes, 94 450 à 10 minutes de la gare de Villeneuve-Saint-Jean. Ouverture tous les vendredis, samedis et dimanches de 14h à 1h du matin. Pour un repas convivial dans une ambiance musicale bien tamisée, rendez-vous au restaurant MK Royal. Réservez votre table au 07 53 61 01 03 ou au 07 58 11 10 72 pour l'organisation de votre événement bien privatisé, baptême, anniversaire ou autre surprise. Bienvenue à la table de Michel Combé, Aigle Royal, royalement vôtre. Je vois la guérison pénétrer ton sang. Je vois la guérison pénétrer tout ton corps. Peuple de Dieu, habitants de Paris et de ses environs, le messager de Dieu, Odon Elouanga, vous convie à l'action de réveil à Paris, Champs-Élysées, dénommée Jubilé première édition, avec comme thème plus rien ne sera comme avant. Samedi 14 septembre 2024 de 14h30 à 18h à la salle de conférence Hôtel Warwick, 5 rue de Berry, Paris, référence Champs-Élysées. Notez bien, papa, maman, venez en famille. Bonsoir na banda kuna bino batu ba mesana kotala émission Oyo Greco. Émission Greco eza émission na bino oyo ekotaka na banda kuna bino sa ko beta kokoko. Merci na batu nyonso oyo basabona na chaîne oyo balingaka émission Oyo Greco. Ezali ndeko na bino David Mombele M6 Kosi na Yuda ndeko mo atuna ngai David M6 oyo lobaka eza oyo wapi na ebsake toujours que M6 ezali roi ya Maroc. David Mombele M6 to profiter to pesi bandeko bazana kati ya Casablanca, bazana kati ya Marrakech, côté maître Gims Azalaka to Zalakuna je crois dans 2 semaines avec Marno Tunga. Tout ça na tourné moko to soya na kati ya Maroc, bana Maroc to zana bino je crois dans 2 semaines. Merci na babone nyo sur la chaîne oyo. Derrière la caméra ezalaka toujours na machine, ezalaka toujours Marno Tunga pour na ningité na réalisation finale oyo babengi na kombo Aigle Royal, Michel Combé oyo azalaka na biso tout le temps. Koya poto ezana ba façon ebele. Moto mosusu bazwi grâce ya koya poto to benga ngolu na lingala. Aye poto na nzela ya avion balamo bazwile visa a forcété. Bandeko mosusu baye na nzela ya ndambu baleki ba désert place boboka milimu mabe. Ba misusu baye na nzela ya mai bakatisi mai. Bandeko mosusu bafungwa na nzela ya Brésil po bakota Canada, États-Unis bango bafungwami kotokuna. Bandeko ya Maroc bafungwami po bakita Espagne. Bandeko ya Libye bafungwami po bakita Italie. Bandeko ya Tunisie bafungwami po bakota Italie na Sicile. Bandeko ya Chypre bafungwami po bakota mopanzi ya Grèce. Ebongo Turquie bandeko ya Turquie pe bafungwami
obaya na Grèce. Alors lelo na na plaisir ya koyamba Julien Kele, représentant ya ba réfugié ne mo alobaka mutu azo représenter ba réfugié vers Union européenne azana kata plateau nanga to komeka ko kabula na imuke to meka ko solola na imuke yonde ko ozo ta l'émission oyo Greco fungula matoi yebisa bana batika makelele musala siko ebandi. Julien Kele, bonjour et bienvenue na plateau na biso. Bonjour David Mombele, les grands journalistes. En tout cas, ça fait longtemps maintenant, merci beaucoup. Zalingai Julien Kele Nchungi, représentant yaba réfugié. Na sepeli ya makasi na babone na ngai ninge balukinga enregistrement ça fait longtemps. Na susu koya kopesela na émission pe en plus tozo encourager na ba jeune oyo bazana ba Tunisie, bazana ba Maroc, bazana ba Turquie, bazana ba Grèce, tozo encourager bango. Ce qui occasion et mon année tout mon nana en tout cas problème exacté tozo zelabino maboko ya kofungwama yangwana ndetuluba kaka izanga ipena Julien Mbala représenter ba réfugiés ata ozwa 10 ans donc ce ko boak saka ngunda ezala ozwa 10 ans ezala ozwa une année donc ngana za représentant na bino wana ezali pona ba réfugiés ya wapi ya monde entier. Donc, on est pour les réfugiés, nyonso oyo ya monde entier titre on a naza représentant les réfugiés nyonso. D'accord. Oye poto na nzela ya mai. En tout cas, na ya poto pina na nzela mai pena. Linge babenga rabiso batilapia donc ça fait dire na ya pina poto na nzela mai. D'accord. Merci vraiment. En tout cas, Julien Kele bisoto kabulana yo komona ingame mobali boye aya poto na nzela ya mai pe azolo bayangu. Donc ça veut dire bino bovana na banda ko mela mate oya poto na banzela wana yaka opesa témoignage yaka to solo la po to sunga bande ko mususu o bazo bimana luingi o bazo tikala émission ezalaka te po ebenda bino boya poto batu bwana ba Afrique na ba pays moko bokangami non ezalaka biso to pesa ka réalité o mutamona ki na parcours na ye souffrance ya monaki ce que ezaki na église banga benga ngo témoignage ko hésiter te numéro ya ngwana oyo marno tu ngazo tela bino pona ko ya to so ana bino makambo yo monaki avant okoma na poto batu nyonso ba bonga na poto mutu nyonso bonga na poto mutu nyonso bonga to me ko so na Julien Kele muke. Alors ozali saper nazam moko pina ya ba saper donc eloko na sepela makasi kuya poto na nzela ya mai eza destiné à Nzambe. Donc ça fait dire Moutunion sauté Nzambe sala ki po ya poto auta Angola to ki sa direct a on a kata France. Donc eza destiné na ngai Nzambe ndenge ya klasaka programme ya vie na ngai donc yo po mona Paris po ya kaka na nzela ya mai pe Nzamba sunga na utaki Angola, Turquie, Grèce, Italie, de na komi na kati ya France a peine se poser. Ah na kati ya France. Se poser pe na kati ya France a peine ko kuta batu oyo bazwa ba avion direct. Ngana ye pe na se poser mutu na nzela mai pe esimbi yangwana nazoloba toujours nazalaka représentant ya ba réfugié. Voilà. Biso tonito solo la muke su makamango Italie ba mubembo wana banzela wana nyonso wana. Ovana na Angola? Oui, na vana na Angola na beti 18 ans na kati ya Angola naza mwana oyo na komelaki na Petrangol koto ya kita mushashino mutu nyonso ayebi ngai na Petrangol bato nyonso bavanda 2001, 2002, 2003 bayebi que c'est que Julien Mbala donc tata lopango mutu nyonso ayebi ngai kombo bapesa ngai po parce que natongaka 10 studio na ba chambre de salon 8 donc bapesa ngai kombo ya tata lopango pe les 18 tribus. Donc ça fait dire Petrangol et Ebingai après na longwe na Petrangol na ke kovanda na sombi lopango na bita na tongi kuna pe na ye ku zonga na Ojaenda bana nyonso ya Ojaenda ba Ebingai koto ya kukawana ba yebi ke c'est que Julien Mbala donc na salisaki
station de service sur la bakar wana na journée d'Angola na salisaki pe sika bongisaka bapine côté kana bapine donc ça fait dire quoi donc na pesi bana nyonso ya ojaenda mbote po parce que bayebelinga na kombo ya Julien Mbala kasi ngai moko kombo na ngai pine zalaka Julien Kele Nchungi. D'accord. Biso tozo tout d'abord kaka mituna na oyo kutana kidango na ba parcours na banzela nyonso. Na lisolo na yo ovana na Angola, ça fait 18 ans. Oui. 18 ans ovani na Angola. Otongi bandako, ozana ndaku na Angola, ozana ba locataire na Angola. Idée ya kukatisa papa lupango oya kukufa na mai pamba. Idée ya kukatisa mai. Ozwaki ngo ndenge ni kotika ba lupango na yo po onzima oya kukatisa mai. Bon. Ndeto solo baraka Angola tant na biso de vandelaki Angolais a qui très bien makasi. Donc monta koteka makala to monta koteka mai ya changer dollar. Donc vie pene zalaki pena stable pena na motunionso donc Angolais pesa maki na motunionso surtout l'air nata oyo président José Edouard Azalaki a pesa ki privilège na motunionso donc ya zalaki te o bana mboka na pesa privilège na bana mboka te ya pesa ki privilège na motunionso courage na yomoko luka mbongo na yomoko donc yango mona ki Angolais zalaki très bien makasi na vanda ki kasi ya ko koma na moment moko vie l'air a cédé pouvoir et pas ya Jean Orange nde makambo pena et ya ko bébé koma ki mwana bendana batu mususu bake banzela ya Brésil bakende ba États-Unis batu mususu baye ba Turquie bakende ba Grèce yango biso et permettait qu'on justement to ya na biso ba Turquie parce que to luka ki visa ya ba Portugal nzele zala kité yango permettait qu'on justement to ya na biso na nzela Turquie. Nazo travailler émission na deux volets, ça veut dire nazo yambayo na casquette en tant que sapeur, en même temps nazo yambayo lisusu en tant que mutayi poto na nzela ya mai. Oko permettre nga ko comprendre que er mo nazo zonga na makambo bilamba, er moko nazongi na makambo ya nzela ya mai. Alors, na Angola, ozala ka sapeur na Angola, bana ola taka na Angola? Bon na Angola na zalaki pena na titre wana pena ya bato balataka po parce que na lingi pena makambo ya kolata po ezali kama makila donc eloko wana takutu ndenge balobaka donc eloko déjà oyo déjà botamina yango to sali tous les façons changer resimbaka kate donc mutu nyonso yebelinga na Angola ba yebelinga ipena en tout cas naza garçon moko na lingi makambo ya kolata ya makasi donc to lobaki oza saper donc naza moko ya ba saper donc eza ndenge wana pena siko ebanda meka ko expliquer biso muketo meka ko comprendre muke ebanda oleka ndenge nini parce que Angola ba magasin ezate ba boutique ya minene o eteka nde to monaka ba yoji to monaka ba comme des garçons to monaka donc to monaka ba magasin belé awa na Paris na Champs-Élysées soki ba magasin na ba magasin mais na Angola magasin vraiment ya bilamba ya forme ezate siko yo en tant que saper kuno bana olata bilamba ono bana olata ezaki bilamba nini bon nenge tozolo bakara boye makamba rolata izaka kate po osombelamba ya $10,000 bonté ya $5,000 papa wemba loba il suffit lamba nzimela donc ça veut dire ko lata ezage d'esprit donc na kati Angola to bandaki penon justement ko mélanger na biso nde tolobaka mutu mususu akoki kozala na kisasa na boye ake kosomba elamba na gambela ya ta mususu ya 100 francs atie na nzote vandisi kasi mutu mususu asombi ta mususu elamba ya 500 € eza na efficace vandisi ete donc bakamba kolata po koma saper ezati kaka te po kende kosomba elamba ya cher donc mosap ezaka po ozala bien habillé donc eza ndenge wana d'accord moyo ezaka na Angola eleki ya biso na Congo na Kinshasa eleki ya Congo moyo eza na Angola yo en tant que saper na lungo na makambo ya Angola dernière question yango yo obanda olata bilama na climat nini parce que kuna eza na mama na moya makasi plus en plus eza pe mabele moya jaune bon ou bien bilamba qui parle nango climat te Angola eza na mabele pena ya jaune partout te donc Angola soki to tiango na Kisasa Angola leki Kisasa na musika ya ko blaquete donc il fallait pena nenga loba Angola ekomi poto to sala blaquete to lobita Angola nyonso eza kitoko eza parti mususu eza bien te parti mususu eza bien soko za pena
na ba lokola na ba mutamba wana lokola ba shikala wana boye bonte na ville Angola donc soki ba yebisi yo mutata na kati ya poto mutako ndimba te donc Angola pene tungama ya kosakana te makambo ya kolata eza likamba climat soki jour ango moye bimi makasi olingo ta eloko ya kilo makasi te na nzoto donc ça fait dire que soki pete ya malili eza poti eloko ya kilo na nzoto donc ça fait dire que ezaka likamba climat ka koyebi temps na za na kolata lambo temps na kolata boye lambo boye kasi to sala blackité Angola eleki kini na musika pe na félicitera bala nyonso ya Angola o nyonso ba wuta Angola ba ya poto ba za na complexité donc o nyonso tozo mona awa biso de Angola de ato vivre ango donc ça fait dire moi en Angola déjà dans complexe na makamba karité na makamba rolata te na makamba roliate donc yango zo mona bato ba wuta ba kisasa direct ba ya bango ndem du bazalaka ko sutuki la makamba rolia bongo te bazana ba complexe moko ya bango moko kasi ngane na wuta Angola boy donc likama mbongo ego bangisa ngate po parce que nazo se vanter te ezana bato mususu na bangola azola lela tamsu na sambe tuneta mususu boy ba $50,000 ba $70,000 ba $80,000 ba $100,000 azola lela ngona se amus na baza donc yango mona ka biso batu to ya pe bato batondisi poto na moment où eza biso batu to uti Angola pe to na complexe moko te yango zo mona bato belela biso to ye bamboko boye bato belé na kati mboko ba ba complexe bazo banga. Est-ce que les loto ko lo baki bino batu ndenge masolezo betama parce que biso zaka trop Paris hein to ali banda vraiment na kati ya milliers les lo soki poto to lo ba Paris les lo soki baby eza bino batu boye na banzela ya ba Grèce ya ba Turquie banzela ya mai. Bon batu nyonso ba yenzela ya Turquie nyonso ba wuti Angola te misusu ba wuti ba ninyo ba wuti ba Kisasa misusu ba wuti Afrique du Sud. Donc il écrit ils ont le rôle à moi central morobo oyo ils ont permetté monto po sala nini afungwa makota Grèce. Donc ça veut dire ils ont raté pour na batu ba wuti Angola. Et en plus l'air batu ba wutaka Kisasa ba yaka Turquie. Na biso batu wuti Angola to ye Turquie. Nde to vivre la bango ensemble. Bato bazala ba uta ka Kisasa na basi na mibali bazala ka ba complexe ata bozanda ko moko mona kaka ko vivre na biso na bango ezala ka différent bien sûr biso beto botem na ba Kisasa wana kasi to yaki Angola to ça l'intégration na ninyo na Angola donc to comme le ba comportement le mo bangolais donc ça fait dire to za na mama kam na biso moko boye o to vivre ka yango mona ke sala ka lokola te esimba na bato oyo ba wuti ba Kisasa donc tozala rapena moi différent po monta wuti Angola en tout cas à mon agneau c'est ça normal donc ce que simbi ta mon agneau ça va normal voilà donc voilà olongwe Luanda na Angola oye Istanbul na Turquie bon ngai na kota Turquie na 2019 kota na 2019 na vandaki na dikoule ba jeune nyonso dikoule na batana ngai wana ba yebi ngai na bandai ko coopérer na ninyo yo na bandai ko coopérer na ninyo na Sultan Gazi donc to bandai ko sala ba misala na biso ka ndenge zala kaka chabu nzambe pasungaki komaki na tana biso poto déplacer na ko kota Grèce na kokata na 2000 ans donc ça fait dire na betaki une année na Turquie na kokota Grèce voilà na kati ya Turquie to meko vana na mboka wana Turquie za mboka moko bien ezaki mboka ya commerce ezaki makamunyo ezalaki tellement bien na Turquie pourquoi bino bolelaka na kombo ya batata ya ndako pe tata ya ndako asana ni tambolo baka tata ya ndako tata ya ndako motema mabe tata ya ndako na biso asali boy tata ya ndako asali boy tata ya ndako ezalaka nani bon batata ya ndako oyo ezalaka ba jeune soka za na mbongo na ye po Turquie ndenge ezala ndenge wana bato mususu ta mususu alongwe Kisasa bongo te alongwe Angola akomi na Turquie ta mususu mobimba na ta mususu akomi ka ta mususu na 5 €. Donc subsistance na ta mususu mobimba ka 5 €. Bato mususu subsistance ne goza la 1000 2000 ça dépend ya buzu ya moto. Donc ça veut dire moto là akomi ta mususu na 2000 na ye akoki ko luka mwanda na ye ta mususu il y a 2 chambres bongo te il y a 3 chambres azunda na ye
ye moko andimi na ye alalaka na salon abongisi salon na ye ba chambre wana atete chango batu tamsu na chambre moko koko tia 4 personnes tamsu za na 12 personnes o bazo fute tamsusu ba seront na $50 mbongo wana yango ya azozwa azo fute lango ndako pe en plus ndambe zo tikala po ye moko ayeba ndenge na ko vivre donc ye moko tamsu afutaka na ye ndako te. Ce que comportement bazan on baza ba comportement mo bizarre ya bien bazan na bon kasi ya sali comportement mo très bizarre bazan de siko ebele au moins atam susu bana bato ya mikia ba 18 ba 17 o ba mama na bango batindi bango ba ya banzela wana tam susu na moment wana moi difficulté moko boye ezui motam su mwana mwasi tam su mwana mwasi zo kokane kosala te po tirki ndenge za bongo za na souffrance moko ya makasi ba misana lokola ba chabu na biso osala ka na bo eza lokola mutu moko o telemi banda tam susu 8h jusqu'à 19h à 20h au telemi kaka ya kotelema do ba salaire moko eza insuffisant do salaire mo so ozui yango ko permettre kaka ofuta ndaku ofuta wifi ofuti courant ofuti mai en plus moi ndambe tiko lokoso moi elamba to okoki ko bomba moi muke yango zo mona na ba niveau ba tirki pena ba jeune belo ngana monaki bazalaki pena soit makasi te po parce que sera lobby akota makambo akosomba tamsu bilamba azana économie te oyo akokangisa mbongo pa katisa po azata msu na soutien te ya mutu na Paris akoki kotindele mbongo na tiriki po akacha omona mutu pena ya mitika tamsusu ngana mona mutu musu tamsusu azoko lalela ninyo 1 litre ya lait ya miliki donc awuti musala ye akati azo melango 3 fois donc ça fait dire qu'après ça l'économie ya kokatisa po aya Grèce donc yango no moni batata ndako ebele baprofita ki na bana basi po eza na bana basi mosusu azokokani mosala te po mosala eleki pasi siko nana ofutelo ndako fin du mois soki ekoki yango ozomona batata ndako bakomisaki bapetit sere na biso lokola babilanga na bango donc ça fait dire tolobaki tata ndako aza na kati ya ndako na ye atie exemple 12 garçons 8 filles mais na kati ya bafille wana na 8 wana ta mosusu bango nyonso mpe baza basi na ye bon eza na bato mosusu baza na bamaîtrise te akovambola bino nyonso est-ce que bayebaka ke na profiter na pesi fe nanga sele manga ya mbote na Istanbul est-ce que bayebaka ke basi wana oyo bayaka Turki wana majorité basi musu bazo ke libala ba basi ya bato basi bazaloko basi soka sali bozo bezaloko nyoka leki likola libanga donc ça fait dire moi si atala avantage na e ataza moi sa libala là racoute na difficulté moko boye oyaza nango yazo yeleza part na e awosani akosede na yo mobile oza na France oye baté donc il n'est na obiga moi ça za lokola nyoka leki likola libanga donc ça trace mokolo yamba moi si na oye bapeka ate moi si wana wuto sala ba bêtise justement na Tirkito na Grèce tolobaki bandeko mingi ya basi oyo batamboli banzela ya ndamu mpona poto batamboli pe mabe bon 100% ya bien bazali ya mabe bazasko ya mabe baleke bele ya mabe baroza 100% baroza 70% ya malamba baroza 30% parce que ngana leki nzela na lebi ba réalité ya nzela wana pena donc bozo biza ya makasi na banzela wana pe na ba niveau biso vanda ki na ba kawana donc izana ba bozo ba mususu oyo na vie tina rotika la kokufa na rotika suko mona ngote surtout na ba bisola to vanda ki na ba kamori ya wana donc nazo yebisa yo ba bêtise mususu eleka kuna donc impossible donc moi ça si la na son donc ça fait dire tam son ndako eza bana mibal bozola la tam susu 8 garçons na chambre kasi mutu na mutu na ba mbetu na yo étage wana kasi moi si musu pa roya na epe na mobile na e ba line na bango na bazo sala ba love na bango pe boye mbetu ezo ninga na to moi ça zo sala ba cri na e boye lobi pe na tongo pe wana pa la moki ya bimi na e azongi na salle na bango po biso na mibali to na basi na mibali to vanda asika moko ta par ba couple donc ça veut dire alongwe na kana bango aye na kana bala mibala lali ne pe na tongo pa la moki na epe ye wana pe bomoni pa bongami pe azongi na kana bango donc basila na bango sonde donc kuna pena ezalaki pena oyo ka deuxième ilunda donc kipe ayo voilà to meka ozwa histoire moke ndenge okatisaki mai bo okatisaki na erne bon biso tokatisa na tsana kale moya kotanga bato wana oyo bakatia biso eza te mpona barespect na bango
kasi nga naza moto na kaitcha na tchanaka le kasi ko kaitcha na batchanaka loana eza facile penate donc ça fait dire ba tir kinde baza nengwana eza copie ya ba soda kasi akotikela bino privilège te boya bokatis donc ezalaki pena na ba barrière na banzela kasi komona pena bis babeta babi babenga loka 207 donc bakotia bino ta mususu 80 na 207 donc batie bino lokola ba sardine donc moto ko kosola te moto ko ningana te donc na ba bébé na basa zemi donc na biso nyonso na kati wana na chaleur donc il peut supporter boye boko beta tam so 8 banda Istanbul po boko mana tchanaka boko beta tam so 10 heures ditana nzela donc so boko mi wana na butu soki tant ko permettre boka tcha boka so tant ko permettre te bako ko bomba bino mwasika moko après bakamati ba se préparer dingi kasi ezalaka pena chaîne baton baza na organisation moko en tout cas OK makasi soki tane koki ba se préparer mbala moko ba dingi na bango ba tie ba mupepe tout ça na mbala moko directement bande ko bazota la biso ta mususu ba yibi dingi te dingi ezali eloko apema munene eza lokola baninière eza lokola boîte yango wana nde mutu bafula yango mupepe batie monter nde yango wana nde mutu tokaitsa na bango kasi tokokaitsa na batir kité donc batotuna na kaka na bato to vandi wana batir ki on batuna biso nana pusa car o ngai bote nana pusa moto te ngai bote nana pusa bonte lo eloko bo ngai bazio ba matiso na kati ya dingi bino nyonso bo mati basimbisi jeune ango orbo basimbisi ye babandi bolongwe bondi ko kende so bokomika ata mususu justement 20 mètres à 30 mètres bala moko tir ka ozala kati na bwaka mine na mai abandi ko naje na zone na mokili yonde mutu basimbisa kiyo bayebisi yo kaka ali monika nzelo ndenge zabo bote minde zo pela wana alibando kende kaka tout droit ali ba pesi mutu moko simba boussole pour bando contrôler donc boussole wana et ko kende na gauche té droite té donc ça veut dire pour que ce balobi na bino tout droit so boke gauche bobungi boke droite bobungi donc ça fait dire que ça pena so boko meza miracle ma manzambe donc ezan zela moko na ko permettre mama atinda mwana na eto ndeko atinda mwasi na ye bongo te famille na ye ba nzela wana en tout cas na ko permettre ngote ce qui déjà ba ya problème ezata ça l'effort bakota kasi soki olingo se préparer bazano na bakisa sana bangola en tout cas à ça la toutes les façons ba luka pena visa pour baya na nenga direct c'est très bien makasi tango boso démarrer olobi bien sûr kapesi aponi mutuka kaboyi wana eza mai eza mer ege eza ebale ya munene jile comment on dit mozo kota nelo komoko commandant na place atanga classe muta yebite place akumba muta yebite mutunika mutu nana kumba moto eza rien à voir oui eza ba pepe ba vitesse ndemo ya ko régler mais eza rien à voir ne balé moto etamula na mokili voiture etamula na mokili mais nini etamula siko na kati ya ebale siko dingi wana d'abord kondi mariske ozokota na eloko ya pema batie mo pepe etondi bino bokoti bovandi bosaki combien na kati eloko ya pema wana biso tozalaki lokola ba 40 personnes au moins là tozala na Turquie l'homme ta komi Turquie tam suso komi Turquie au comité mususu na substance cité au sale effort au kamati ozumwa quelque chose ya kokatisa donc quelque chose wana eza ya kokatisa na boto futa ka ba sero wana to bande ofuta ta mususu ba ko banda 1000 ba 900 ba 800 ba 700 ba 600 je crois ba mbongo na ngwa na boy so ba mbongo wana lokola 1000 ozonga kisasa ndenge ni maozonga kisasa za to ozonga ngola ndenge ni maozonga ngolé za to ozonga Afrique du Sud ndenge maozonga za te donc ça veut dire l'air to komaka déjà na Turquie déjà to yeko mona ba réalité o eza wana kasi là to zalaka na bakisasa to zalaka na bangola ba yebisaka biso ba réalité te o eza na kati ya Turquie yo depuis Angola tango ozolunga Angola ozoya oyebaki ke okatisa mai na Turquie po kende poto bon ayebaki na kokatisa mai kasi na kokatisa mai te na ndenge onga na kokatisa na dingi donc na yebaki ba soda ba utaka Grèce ba kotika ba marchandise na Turquie o pe ba soda pe ya Turquie ba zwaka ba marchandise na bango ba kinda kotika na Grèce nde boko profiter
eza na bagan ki baza o basala bakope wana bakosola na bakomanda wana ndeka ezalaka na matadi bato bazokende poto. Donc ça fait dire bopesi mbongo komanda zuyo abombi yo tilo okoma Turquie akitisi iti bokoma Grèce tila bokoma Grèce akitisi yo oke na vie na yo kasi là to okoma to okomona eza ba réalité ndenge mususu. Donc là to komaka na Turquie wana to koma na esprit moko ya kosaka na kututé. Donc ça fait dire oyeke ya eya so liwa payer eza normal. Donc ça fait dire na vie ceux qui muta kufi na koluka vie eza nango lisumuté. Donc eza nango normal. Donc na kufi pona koluka vie. Donc na okota na ngali feloté. Donc eza nango normal. Donc eza nango pe lisumuté. Yango to nzima kon justement to kota na kati ya dingi wana. Donc l'air bokoti. Donc l'air mutu yo mo de yo koti na kati ya dingi. Kotia mutema te. Ote ngani na zabu na za gilia. Donc mi tia déjà lokolo kufa. Donc oko sepela kaka soki obimi na kati ya dingi wana bokomi na mokili wana nde omisepeli siko tenne na za aboye na za envie. Donc là to kota kana to za so invité. Donc na basa zemi na ba miyibi na ba ndoki na ba pd na ba escroc. Donc biso nyonso to kota kana kati loko wana donc mutabatela biso za nzambe kaka. Est-ce que ba famille na bino tozo on a ba famille na yo ba yeba ki ke yo ozo kota na kati loko apima wana butu po kata okenenga bwa poto. En tout cas ba yeba ki pina te ba yeba pina ba ria ceux qui siko okufaki. Bon nde tozo bakaka boliwe za partout. Donc ça fait dire muto akufi na koluka vie eza lisumuté kasi elo mona lobaka mutu soki oza awa na kati ya Paris oza ko bengisa mutu ya na Turquie pa kati ya mai kasi yebango lelo soki mutu wana moi mbeba mo salami ba ko condamner yo parce que na batana biso be batu bakufe bela. Est-ce que nanzela wana pesa kana ba mort que dingue ki e comité ezebele dingue ze loka pe maso ke toboki mai eza lokola ezanga profondeur mutu lokola ngani na zabo ina hebita na jité. Donc ça veut dire so dingue toboki na okita lokola tono na kati ya mai ata po yebi na jam combien les distances yo be combien les mètres yo beta na distance wana po bima na mokili. Donc okolembaka ko kufa kaka eza à peu près combien de heures na kati ya mai biso là to kaitsa kibo to sala ki entre ba 4 heures d'ita 5 heures d'ita na mai bokomi Grèce Grèce police ya grec ayambi bino boko koma pe na kati bokomi na kati ya Grèce na territoire ya Grèce kasi bokomi na kati esika ba bokomi na territoire esika bato bazate. Donc ça veut dire boko koma na ba zamba ya Grèce. Donc ça veut dire zamba biso ska to kitela ki eza so po beta makolo 8 heures d'ita po boko ngomoni esika bato bazalaka. Donc eza ko bato bakiti na maluku bokiti na kati ya forêt. Donc po beta lisusu makolo boko masika ba ville o eza sika bato bazande ville wana bato nande bato ville wala ba remarquer bino nde ba benga la police so ke ye cadre bino iluki di bino zamba sika mo ba pesi no batenda bolali après ba biso ba seki to kota ki ba seka ba corona to vandaka wana entre ba 3 mois ba 4 mois nde ba longola ki biso wana nde ba ye kotika biso na ka moriande isika oyo biso to komelaki na kati ya mai ya munene bongo tango na kati ya mai boza na kati ya mai na bandeko makamutu bilamba na yo ozaki kana bilamba na parce que oza saper bilamba no ezala ekar ti ozo risquer vie bongo bilamba no ezalaki bon lika kwa kufa na lisango na moloko nga na tambola pina loka mobile nga tambolaka. Donc ça fait dire na tambola pina na bilamba na ngai mususu na perdaki yango etikalaki na leto kiti mwana bendana. Donc tellement dingue kotaki pe mai bilo mususu na tikaka wana bilo mususu na forçaka nde na koma na ngoti na destination na ngai na Grèce kasi biloko pena mususu etikala. Soki muta kufi na banzela wana bino boyaka soki muta kufi ba famille na baona Congo ba yeba ke muta kufi ou bien muta awa yebaka. Bon ezape na bato belende tozolo baboye bandeko na bango bakufa batikala pe koyeba pete ezape na bato mususu pe bo ayape azane pe na ndeko na France cité. Donc ça fait dire ayana bandenge na ye moko akufi histoire pe silipe na minute wala pe boye moi koloba kote eza kututé donc bayebi pete. Donc ça c'est normal hein. Donc eza ndenge mana voilà
histoire en tout cas biso komona ba masolo ya boye pesa biso mawa yango na besoin sponsor moko ya munene pour na émission oyo na besoin ya sponsor maman moko azota la biso papa moko azota la biso na besoin na créer na besoin ce qu'on va nous déplacer autant ikoki il faut na fungula masiko il faut émission ba na zala to fandi to ke sur la bande kwa Chypre to zongi Paris to fandi to ke na Brésil to zongi Paris to fandi to ke na Maroc to zongi Paris donc to ke partout place bandeko baza ku kangama place baza ku kangama donc alors beaucoup mina kata centre ya ba réfugié na centre ba grec tamba ya bibino nini le kana kata centre wana. En tout cas, vie moko les garanakata Grèce, ça vie moko ya souffrance ya makasi pena parce que na ba niveau ya ba kawana biso zala ki na ba mort ya wana donc au moins par mois ba do futa yo 90 €. Donc 90 € est insuffisante ya moto ko vivre nango ti fin du mois. Donc eza pena insuffisant ko kokaote. Kasi courage ga tozoloba bandeko oyo bazana bandeko na bango bazana na ba Grèce na ba kawana so kozana ndeko na wazana na Paris asengi yo ndeko a Grèce asengi yo lisungi bosunga bango to yo mdo bengisa bandeko na yo bazana Grèce to Turquie ce qui moi muke en tout cas par mois pour kosunga bango makasi pena pour souffrance ils en la kata Grèce wana impossible pour biso na ba série na biso tozala ki 22 000 personnes na kata ka. Combien? Donc, 22 000 personnes. Donc, vous avez tamboula pina logo na kata Chine ya kotutana. Donc, wese moko boko sala mulongo tam susu 50 personnes. Bo sali mulongo oya kocha bimi donc ko sukola na mulongo. Ko kendo ko zabiloko na gola itam susu kendo ko za mai bon to kendo ko za tam susu mweloka ko lia donc bino nyonso mulongo ko saka na tepe vi kuna zalaki kuna soki olali olamu ki kumisa nzambe parce que kuna bato bandai ko konza biso mingi ezalaki bandibu donc bandibu musala bango désordre ko côté la bato na bandako ko boma donc chaque ko leka une semaine te mutu pa kufa donc vi moko ezalaki wana peneza vi moko pena ya pasi makasi donc ya on a zoko lo bandeko bazana kata France ceux qui ndeko naza kuna sengio aide ezala 20 €, 30 € tindela et que ça la très bien makasi. Pourquoi Congolais avandaka na Grèce te? Bon, pour tout yeba kité. Omoni esika na nokomate mapata ekoya te. Ngana lobaki yango soki ngana zwaki mukanda ya ba grec. Na ninga kita msusu kobebisa yango te. Donc to vient na biso ka France en ont paradis te. Donc to yeba poto yango na ba France yango to komona ba réalité moko boye. Donc ça fait dire lelo na koma oloba soki nazalaki na mukanda ya ba grec ngana baluka pena na zongi na ngai na kata Grèce pour vie à Grèce eza moins cher par rapport ya vie à France parce que na Grèce okoki ko futela ndako ya 2 chambres cuisine salle de bain ozo futela ngo pe 300 €. Kasi awa biso chambre ozo futela ngo ko banda na 500 450 400 chambre ozo futela sikoyo na kata chambre ozo futela soko ozo sala te au futa chambre deni pe na poto amtayamba mutu 2 mois ate. Donc ça fait dire yango zo mona na kata mboko ebele bakoni ba crochard na ba volonté na bango te batu bakoki kokota mabala na ba volonté na bango to ko mona ta mususu mwana mwasi azo bimana mobali o kuta za ta musu na niveau na été kasi parce que nini po nini makambi exil esimba kite esika rola les ate ake kokota libala moko o eza na volonté na été okuta pe mwana mobali ake kokota libala moko boye o eza ta musu na volonté na été kasi makambi exil le baby esika rola les ate ake kaka kokota libala po parce que esika rola les ate po exil le to sala kango soki simbite nenge bakobengano lokola mbwa kosa. Donc vraiment que tout le monde va pesa na bango mbwa valeur kasi yo mutu ba peso valeur te donc voilà français en anglais. Voilà. En tout cas nga nazo yo kakaka eso pesa nga na mawa nazo kana souci na makambi belé za ba réalité ya poto eza marque wana mais eza na bandeko no mo mingi pe bazwa chance aux mukana na Grèce. Ajuma mukana ya Grèce au temple la monde entier comme citoyen nyonso. Akotambola poto mobimba akokenda Afrique. Mais pourquoi bandeko wana bandima isusu ko bwaka mukanda wana ko ya ko bandela ngunda awa ngunde simbite
mutumba moko et ça ko beti mutu mais mutu atozana mukanda. Bon, au moni là biso za na Grèce to yebaki comité congolais là to ka tsaka to za na image kaka token de France, token de Belgique, token de Suisse, token de Hollande. Donc idée na biso ezala ka nengwana. Pe batu oyo ba bebisaka biso bien ezali bato ba yakala déjà awa. Moka petit na ngango za nengwana boy biso famille eza déjà awa déjà na Suisse. Do yo poko me na Suisse. Biso famille eza na Allemagne, poko me Allemagne ndeti vie eza nengwana te. Et si ganyo se bitambe pe pesa melio sala vie na esika wana. Sikoyo soko talibie ba Camerounais, ba Nigérien nenge ba utaka ba mboka na bango. Soka komi na kati ya Grèce azui mukanda a se poser wana. Yango to mona lelo ba Nigeria ba to sala ba faire makasi à partir de Grèce wana na ba Camerounais na bekolo mususu po bango esika oyo e pesa melie avandi. Ce qui permettait bala mwana mboka wana avandi pa yebe loko ya zoluka la vie. So biso to yeba ke loko to lingi na vite. Donc eloko to yeba to lingara to yeba ka eza Tour Eiffel. Na Champs-Élysées. Eloko na biso ba Congolais to tsaka na mutu na bambuma ya Belgique. Eloko biso tsaka na mutu ya mwana kasi yo déjà mona na ba TikTok au mona de Sénégalais ke okangisa photo na Tour Eiffel. Na okité. Déjà mona de Sénégalais bongo te Camerounais ake okangisa ba photo lokola bi bazana bango ya moko kasi déjà banano bakendaka mingi kuna. Po muntu soka yeka ka lelo ba biso nyonso to sa elango. Là na yeka lelo eleki kaka un mois kaka souci na rapona kende. Tour Eiffel nangi ndokangisa photo pour ba confirmer ngande eza be erreur makasi. Kasi Camerounais ayaka na bit eza na ba Turquie wana bato to sala ba faire eza ba Camerounais biso bato ba kaita biso bato ba simbi boîte o e kaita ka bato eza ba Sénégalais na ba Camerounais bango bazana connexion wana. Pourquoi ba Congolais te ba Congolais bazana bango kati bazana miyibi ba escroc. Donc Congolais déjà ceux qui déjà abandi déjà ko ba koti na business moko makamse komi ko fungwama et bon acha sérieux ya komisa ngo ateki moyibi pour dire ki nenga za nengwana soki okeko katisa mai po ya Grèce na dingi soki simbite tika lia kambonga mutute lia kambonga mutuko ko beta ta 30 fois zo simbate soko bi pesa na mbongo nga ozo mbongo na pesio kasi Congolais soki okeko katisa ba libose simbite deuxième fois simbite komi ote déjà okende ko katisa simbite za sofoti na ngai te to bakisa mbongo. C'est pas si qu'ils ont demandé. Yango monaka à partir ya Grèce, bato bato tamboula ba carrière danser bato ça ba faire makasi eza ba Camerounais. So biso là to zala ki na ba kamor ki on a là to yeba nteni. Capitale. Na capitale. Nde to bandi ko découvrir makambo ya mike. Ndeti muntu déjà zu mukanda déjà na Grèce. Makambo nyonso oyo elekaka na France ba loi nyonso oyo izalaka mutu soki azwi 10 ans bonte mutu ba pese statut ya réfugié nenge lekaka na France nenge peka ke lekaka peka na Grèce donc eza union européenne donc ça fait dire biso soko to yeba ke loko wana penate to kanisa loko la titre ya mukanda ya France eza titre mususu ya Grèce pesa titre mususu ndeza na nenge moko sikoyo biso le to komi ba antenne na capitale to kimi to yeba Paris na sima na biso moi ba pasteur oya biso ba pasteur na pese ko tumbote pasteur na ngai Bartimé Mwamba ba yeko découvrir makambo mosusu oyo ezalaka na kati wana oyo ezana ba privilège moko boy. Donc ça veut dire moi si na koki kozwa mukanda yo pe mobalo okoki kotinda ba acte de naissance na Kisasa bokoki pe kosala pe libala à partir à Grèce na sima pe a moi si ba pesi pe yo mobali na sima pe a moi si azoki mukanda obotisi moi si wana na sima mwana pe yo pe papa ko zo mukanda donc ezaka nde monde oyo ezaka awa na France ndenge moko kaka siko biso makambo wana biso toyebaki yango te tozalaka pressé okima ndeti ba Camerounais ba yebi kopa ngona ba Nigeria ba yeba kopa ngo yango moni ba tondi ebele kuna pe ba tosala ba faire ebele na kati ba mboka na donc biso ba Congolais toyeko découvrir ngo na sima comme si pe na moni Grèce en tout cas na pesi courage mingi na bandeko bazana Grèce na moni vraiment
dernièrement na salaire kuna na moni bandeko nyonso bakoma okende musala batutu misala ba salaire pe bien moni ba 1200 na niveau ya Grèce oui 1200 parce que musala na Grèce ekotika na ba je crois dans 200 yango ezalaki musala ezalaki mais ezalaki pona bango moko ba grec ezalaki mwa pona ba pesa ba payate be étranger te mais lelo na moni bandeko ebele bakomotinda bakoli ezalaki pasi omona muta Grèce atinda mbongo na Congo atindela ndeko ne mbongo na Afrique mais lelo bato baza na Grèce bazola mukatongo batantini mususu bazola mukatongo makasi ya toto wata azawana pona okomisa bato misala azopesa bato misala lelo grec afungoli mutema pa ya congolais afungoli mutema congolais akomosala pena ba conteneur et tobi conteneur kana ba France mais lelo congolais akomotinda biloko na Grèce ekomokende na ba Congo ekomokende na ba famille bandeko ba na Grèce en tout cas surtout bana basi ngana mingi kota ba mama pona botama na mama bana basi bazola muka ba 4h ba 5h du matin basokende musala na Grèce okokolo banini lelo soki mboka Grèce efungwami bino bokimaki Grèce bo se retrouver à na Paris bobani kolela bon misala na Grèce ezalaki nango ba noir pe ba bandaki na bango pe ko sala na kati ya Grèce suki ezalaki likambo ya circuit yo yebi yango na kati ya Grèce ndenge eza ndenge wana ba noir Grèce bazapi ba noir grec bazali bano ba botem na kati ya Grèce ba kombi ba 20 ba 30 ba 40 bazali pe donc misala ezalaki nango biso nde ba congolais to yaki ndele to komi ba capitale to zalaki na image ya makamba ko sala te deti ba Nigeria ba Camerounais ba sala na bango biso nde tozalaki na image on a te biso souci na biso kaka yaya tindela ngambongo na somba ressemblance na sala ni na beta na ya Paris berere ya mwana to sala ki pe tana biso ba tokoti batu ya 2017 2018 2019 ba 2020 wana boy batu pena bazalaki pena na souci pena ya mambo ya ko sala pena te siko lomoko eutaki batu baye pena ko pesa gu ya makamba misala eza lo eutaki na Kamoria po Kamoria yango nde muteleki ba nyonso eza na grâce na muneni pe belema o bazalaki na kawana bazalaki ba garçon moko ba grand courage ya makasi donc là bango ba y antenne pene ningani na bato to yako kuta na antenne bango bazoloba pena te bino batu bawuti Moria boye ko ningisa antenne boye ko bebisa antenne donc biso ne muto yaki na makambo ya misala ya kokota bazamba ya partout donc eza bana ya Moria nyonso na pesi bino nyonso mbote na pesi Ange Mabala mbote soko moni ndeko mo na Grèce misala de Jezali ko sala te abia oya sala na Paris azala mwasa za mobali conseil ko pesa en tout cas do sala ne erreur makasi esika nyonso bitambe pesa melio travailler Paris eza paradis te donc ça fait dire na Grèce soko do soit déjà 1200 ozozwa bongo te 1000 to tchaka mazmul 1000 euros 1000 euros ozana droit refuta ndaku na yo ata 500 euros okamati o sombi provision note ya 200 euros 300 pe o bombi o routine la pe mo bana donc vanda na yo donc France awa eza pena 2000 felo donc soza mobilité oza mwasi to kokamboko te donc awa pena nde biso bandai ko mono te ba grec baza mabe ba grec baza mabe ngai mona confirmer ngo donc ba grec baza bien donc ba français baza ba mauvais personne donc ya ko sakalante ba koki ko belisa o mutu po awa pena soki makambe simbi to zui rejet ki bota nzambe na ngai donc ba yebiso na ki soki ozui rejet et tokisaka na sa mapeka donc na yebisio au ressentir pena la c'est ça social azolo bano en tout cas mon frère bienvenue désolé en tout cas ba rejeter yo to pesi yo kaka un mois en tout cas pour otika chambre yo o kende ko dépouiller pena sima lango na lo zo bima le ba pesi yo un mois wana pour se préparer bima kaka na katikata avant un mois bima ale batindelo sous courrier lisusu la vie de quitter territoire français si ko mona si ko mine d'étoile et bandio o kende pa nani o la le pa nani so ko bomba quitter et on appelle ça conseil na baté belelo dans la vie exil yeba ko lia ndambo yeba ko bomba ndambo donc zala na o makasi na ko kende ba restaurant de cœur na ba association mbongo ba ko futo wana mois 200 euros na liata msusu 100 euros zwaka 100 euros no bomba na kesi ti makamangunda no ke simba po ngunda soko boxing ngunda ba koma opesa biso ka 10 mois donc na 10 mois na makamno nyonso za na kati donc na kozwa mukanda na rejet nyonso za na 10 mois donc ça veut dire mutu soko bombi de mbongo il y a 10 mois oza na 1000 euros na
siko soki par exemple nzamba sungi ozu mukanda moi 1000 no ko yede yo soko ozu mukanda te moi 1000 wana pe ko yedo po parce que région ce que kutio na mbongo moi température ezala ndenge mususu kasi région ce que kutio na piaka na ebisi yo okokanga bandokiti parce que ce que kutio na mbongo ko loba te moi 1000 na zanango na bimama park ndenge kolukata moi chambre ate ya 350 na lukata musala mona ndo sala pe permettre nga justement na banda ko sala de on appelle ça conseil na batu oyo déjà baza déjà babwaksi bangunda soko na via ngunda ko wela tote ba futinga IDC ko yo wana kima na mbuta lombi OK na château rouge ndo kosomba mabumo ndo kosomba sosa makaso ndo kosomba ba kovi olamba na foyer donc yo komi na yo moto bonne vie na ebisi yo soke simbité okanga bandokia voilà. Oye France to kita na France to vanda wana place okomi omoni poto onde bon poto nyonso ezaka ka iloka liboso za courage volonté parce que ko ya poto ezala ngote ko ya ko zwa vie po batu mususu ba ye poto bazwa de ba vie déjà à partir déjà Afrique bazana bango déjà ba poser kindara ba voyage na kindara Chine na ye kindara tamsu ba province ne asomba pe lupango atonga na ye pe avandisa makamu na ye tamsusu aye poto tamsusu kolanda tamsusu mwasi tamsusu ça fait dire atindaka mwasi na bana petit ba 10 ans pour mwasi ba tika ke 10 ans 5 ans donc ça fait dire isenga pona landa na rota la foyer ici ka bana baza tamsusu aye aye kokuta la ba réalité mususu donc moto nyonso te aya poto azwa vie des ans na batu mususu pe azwi vie na Afrique te aye poto nde aye kozwa vie abandi kotinda dans son bongo basombele terrain muntu lokola ngani nazolo babone naza bungai Julien Nkele Ntungi naza na ngai na bozu ya mingi te kasi avant ngana ya poto déjà na tikaki de ba terrain na ngai déjà na Luanda déjà donc ngai moko na bandai koteka ba terrain donc ça fait dire ba bita wana biso mutu teki yango donc ba mutamba ba mukula ngola ba ninyo ba Villa Flore biso mutu teki yango ba seri na biso tozala comme nakasi les permettait qu'on justement te déplacer qui kasi na ko côté gagnon sauter na tikama ba keke terrain na un jour sur na zimbongo na ko yeba ndeni na ko sala ba projet na ngai donc ça fait dire ko ya poto izateka kate oya kozwi la vie mutu muso pa kozaza na mukanda kazaza ni non courageux donc vie ezande courage ezaki pototé donc tsanzo to no anje yebani ba kataka pongi 5 heures yango la nem des vie est-ce que lelo to kuyu koloba ke o regrettera o ya poto na kimukolo en tout cas oui na regretter makas po poto pena ya bien eza mutu pa ya poto na âge ya une année jusqu'à 20 ans poto bien yango na po mutu ko ya na 20 na âge à 20 ans manotunga soki azui régé na ye aza na droit ya kosala ba recours na ye tia koksa 25 ans to 30 ans nzamba ko visiter pe na mukanda akoyi pe kokutana na mobali ya bali aza na mukanda pesi akokutana pe na mwasi aza na mukanda baboti na ya pesi kasi biso ba âge biso ye nango poto boye eza pe na risque makasi po parce que soko zui régé potia 5 ans ya souffrance moko ezayo na nzoto c'est obligatoire donc mon toulé m'a cambi exilé bebaka donc pour compter 5 ans ba misos ko pas mukanda il y a qui tam sous 10 ans c'est pour ça qu'il y a qui poto na âge il y a 40 ans pour olé oyo ko mukanda na âge à 50 ans nzoto bandi da ko lemba déjà pour ma kaso ngala zalaki nango na âge il y a 18 ans 17 ans na za suna makaso na isopenate donc nzoto leur âge do poussala nzoto eza ko lemba pena makasi pena na ba espérance nyonso yo passé ba na moni ndeko moko wana ba osa ba commentaire kitoko vraiment merci na bino na moni bino déjà na ba temps nyonso yo passé na ba vie nyonso ya souffrance yo leki ko katsa ba mai ko souffrir na katsa mai ko risquer ko kufa na ba ka ba réfugiés plus de 25 000 personnes na ba réfugiés ba ndibu ou vanda na nuté na vie mais ou vanda foyer moko donc ba makamo nyonso moni est-ce que lelo za katsa Paris okoki ko bengisa moi si moko na Congo okutani même na TikTok même moi si kaka okobengisa moi si bon makamba bolingo
ezaka choix mutu mosusu ta mosusu a préféré na ye abengisa bolingo no oyo atika en Afrique eza na c'est normal donc eza na capacité na moto kasi na moto mosusu na mbongo oyo amoni abengisa mwasi na Congo so akute na mwasi ne awa bazane même moral bakoki bango kobala na mbongo wana lingaka bengisa mwasi na Afrique asali mariage na aboye oza mari obala bon na za mari te kasi na za occupé occupé pourquoi olinga lisusu basi ya ba congolais te ya kobimana bango awa na France bon eza nango te koloba basi kolinga te ko vivre na basi ya ba congolais toza batu tovandi déjà na comité ya ba congolais pe toyebi ba comportement la bango pe en plus tovandaka na baninga mususu o tosalaka na bango bongo te environnement na biso toyokaka masolo ya ba comportement ya bandeko na biso ba congolais donc ça fait dire moi si ya congolais ba pesa na ba mibali mikanda te na okite basa ba congolais ba pesa na ba mibali mikanda te d'avance kutu congolaise apesa mobali mukanda te en tout cas congolais basa ba congolaise ba pesa na ba mibali mikanda penate pe d'avance kutu ba commander ba préfecture hein ba koma ba préfecture ba so do makamne exil so ke simbité donc yé bango to komi na page ya basi ya ba congolais ya ba koma ba préfecture donc yende mutazo loba ote yo nga nazo linga yo bongo te ngai nazo se comprendre yo te oyebi yo le logo yo lingite ngane mna kopeso mukanda moi ça zo loba ngane mna kopeso mukanda azana mukanda bien sûr azana yé aza préfecture te yaza préfecture mais yaza kuno mukanda so bobala ina ya apeso mukanda ya tozo loba kasite yaza préfecture te mutapesa mutu mukanda eza préfecture donc ça fait dire so nga la boti na yo donc nga nazo za mukanda na sima mwana nga soki par exemple na boti na yo na zui mukanda na compte ya libala oto kendaki no na préfecture donc ça fait dire mutapesa nga eza préfet ko yiko nzima ko yipo boya donc ça fait dire yaza préfecture te donc ça fait dire basa ba congolais sur 100% 30 baza malamu 70% pena baza mabe lokola cousin na ngai mobo na yebi tozaye na ye na Angola aya akute na mwasi aboye mwasi za na mukanda 10 ans mwasi za na ba ne mibale bayi balingani même moral misa bande ko futelo te longwe pa na ngai ya ripa na ngai misa komi pa na ye ba komi ko vanda tata ote to sangisa dossier inane 2 ans 3 ans ba sangisa dossier te kasi mwasi azokende koyebisa bakamaradi na yo te tala kutu ne naza aboye par exemple topesi kaka exemple picha zoloba tosankisane dossier yakanisi nga na kopesi mukanda sikoyo eteki mwana mai wana yene mutafutaka ndako wana azosomba beekipement ndako wana azoliesa ye batu siko na libanda bakamaradi ya mwasi bazoyokela mwana mai kasi mobali malamu boye azofuta ndako azolesa pe mwasi azokipe bana oyo boye azosomba biloko ya ndako pourquoi kasi mwasi ki motema mabe mobala azosala dans le nord pourquoi te okokamata mobala vena biso janite oui bon ça dossier po mobala zo mukanda po ata déjà na ida bien kasi mwasi atoko kopanza sango na libanda yazo kanisa to sangisa dossier pona pese mukanda akoyeba akolia ngulu kasi bandeko ya ba camarade ya mwana mwasi le bayebisi mobali ko découvrir ngo mwana mobali aboyi na mutema moko bakaboli biloko ndako mwana mayo wana akene province na minute ndo do baboyi asala na ye na restaurant bapesi ekutu CDI OK zamba zo sungeta mususu kala mingi tazo lamba ba dossier na ye po bapesa ye mukanda na konta musala talanta meninga sala so yo mwasi esiko vandi malheur ekoteli okomi kobenga mwana mayo te papa zonga to bongisa bo esimba lisute donc ça fait dire azai mwase mabe pena na tamuke osali na kati ya Paris to sano na kati ya Paris awa pourquoi malienne sénégalaise ivoirienne camerounaise ba flux de l'ouest wana nyonso basi na bango bandibu to chapela bandibu na kati ba algérienne ba marocaine ba tunisienne ba égyptienne soki ba pesi mobali mukanda ezalaka kimia sans makelele. Pour nani so congolaise apesi mobali mukanda awa na poto il faut famille mobimeba château rouge mobimbe foyeba garde nord mobimbe fo masoleba no betama mwana mwasi wana bani ko beta partout ko benga même famille mobali na Kinshasa ngati na pesi mukanda aso benga famille mobali na ye nenga za wana za ki sans papier na pesi mukanda pour nani bande kona musuba malienne ba sénégalaise ba ivoirienne ba lobakati so apesi mutu mukanda bon eloko sala biso ne ngala po
ba couple belé zawa et do sala ba biloko on a pas parce que to lingana ka to sala ba choité ya on de to za ninga to sala ba choité e belo biso lingité au moins la mutu mususu mobali bogos mobali kitoko ka soko tali mwasi akeko linga ezobala na penate yango mutu le ozolingo sala choix na ndenge ya bien pour lobby et botela ongambo te ba biloko na ba conséquences nango ezwami na ba cause ya ba couple ya ba choix donc zolanda po au moins mbali kitoko azaki na difficulté moko boke ko linga kaka mwasi moko boye o aza kutu tamsu na niveau na été akeko lingeka pour la mukanda l'air mobali akovanda na mwana mwasi na baboti na ye po silence libala eza na mwana te mwana va ine tamsu 1 année 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans so mobali lelo azu mukanda no mwana mobali ye wana akimi alingine su mwasa na take ko sala choix na ye siko o mutema na ye d'autres baba frère amour ezaki na auto banasa na Afrique si o mwana ke ko sala choix na o na ye so mwana mwasa na loko tika ye aosala ni akoma biloba loba ote tala ngamo na pesa ye mukanda tala lelo négligé ngai tala boye tabo donc cause nango ezande les cambonde ya rejet cause nango base nango ezande ba rejet les qui trop pour avoir su ba permettre ki mutu nyonso ba pesa privilège mutu nyonso za mukanda mbele mutu nyonso sala rapé choix mutema na ye donc mabale belé vani na kata français abote na Europe abo ezana ba volonté mususu ya bisote donc ba lingani kaka mwasa lingi mobali pona pasi moko boy mobali pa lingi mwasi pona pasi moko boy un intérêt donc au moins mwasa kitoko tale ngamba mwasi kasi mobali moko ko nzima ozomona couple ope na yo moko ozomona miso couple e balani kasi mwasi tellement tala aneka intérêt anzime kuta bota kaka na yo kasi pas zelo dans nango pour ça soka zu yango zo mona séparation zo kota kasi biso mibali let opesa rabasi mikanda to beta ratango te kasi mwasi soka pesi yo e komyo ngani na pesi singala kingo donc ezala te poto tika ba comportement na au foot la chambre oui ngai na foot la déjà chambre na foot la chambre banana dit déjà ko foot la chambre déjà 2 ans déjà yango kasi eloko mona remarqué ya makasi na kati mboko yo ba comité na biso ba congolais to mité ya mabe ya makasi omoni tamsusu mama moko boya dans la bana na tamsu misatu na kati ndako bana bakomi na ba âge ba 20 ans ba 18 ans ba 19 ans bana na ba bimi na bango na bandako bakena bango ko futela na ba marque na ba ko sala ba vie na bango siko ba chambre na le etikalaka mama ozalison na capacité lisusu ya ko futa lisusu bandako na était tamsu ndako na do futa on tamsu mona 1200 tamsu moi 1000 ozalison na capacité on a lisusu te parce que bana on a déjà ba koli ba droit oyo ba bandaki ko sungaye na leta bana dela ba koli ba droit ne longwaka ndako sala nini et mataka donc ba kati ba droit na siko mama olobani attendeti na za na moi de chambre na nga obuna meka ko tia moi batu na kati ya ba chambre na mbongo bando ko pesa ngai na sangisaka na zo rabe moi muki nga na na bakisa pona futa randa siko comportement ezave pa mama les andengeni so yo ko futa le pai na ye alinga banda ko diriger yo comme le rôle bana no ya banda ko bokola na kati ndako wana nga na ko futa le pai yo bando diriger nga na sens ni eza droit na ngai donc so na ko yamba 50 personnes eza droit na ngai muta baby selo na ote mutu atie makelele te muta bundi te muta swani te donc ba mama na bazana ba comportement moko yo ko futa le pai na ye eza ka ba mama ou bien na ba papa ba mama na ba papa nga na pesi yo mbongo na ngai yo lingo banda ko diriger te regilenga na doit ko futa le pano na doit pesa o de ba condition na nga mama wana zolo ba na France na France mama tala ngai na lingi boy te problème izati mama zo wela kaka zwaka mbongo bongo te tonta zo wela kaka zo mbongo lo ka ko koti na kata ndako akomi ko se poser au moins la pe mutu mususu pe aza tata ndako kasi l'air yo ko futa le pan na ye opesi ye mbongo na yo mwana mwasi susi na ekomi abandali su ko bima na o susu donc zo pese mbongo akoma susu ko lia o susu ba comportement vous mona très bizarre makasi nga na bandai ko futela na Montini Boche inti la kutanga esika ngai na bandai ko futela na ba tango na kati ya ndako na vandi na ndako wana 11 mois condition ba pesa ngai ko repasaka te ko lambaka galette te ko sukolaka bilamba te ko sukolaka mai ya moto te awa na poto na poto so biti na ngani nonga na pesa limbongo donc na vanda na ndako wana na sipota na ndenge moko impossible po
na lingaka pena ko déplacer te pour déplacer banda ko ezalaka dépense ya makasi. Donc ça fait dire na supporta et comme na moment moko lenga na kota kanda ko ezalaka 300. To sali 2 mois ndako mati 350. Na sai sous 2 mois ndako mati 4. Donc ndako ezo mata lokola escalier na supporter na komi na moment pona bima. Na pesaka bango mbongo na ngai ya garantie batikala na 1 mois na ngai babombaka conscient na ngai babombelaka ngai 1 mois na ngai na mutsoko bimi po apesa obiango mokolango ngai na zolinga na bima na sengi bango 1 mois na ngai bazoloba na ngai otenongo za bozo utiliser 1 mois na o déjà ngai habité to sala ba calcul ngai na futaka mbongo na ngai banda na kota na futaka mbongo na ngai chaque fin du mois kasi ba jour mososo kutu na kamata kutu moi na ngana lesilité kasi na futi yo déjà mbongo lisusu moi wana donc 1 mois na ngana na posa na zwa mbongo na ngai po naza kolongwa déjà obiango complication banda na ndaku wana ya kosakana te moko bo vanda pina na kata ndaku boy omona pina bakota ba 23h pina porte zolela pina na chambre mbongo bo fungola pina ba soda 4 ba policier minduki kaka boy bonsoir. Bon, ya te bien. Ba kolondar balobi po obima. Nanda kuna bango na buto. Na habité pas de problème nazo bima na ngai, pas de problème. Bota la côte déjà na kangisi ba biloko na nga po lobi, nazo ki déjà ndaku po lobi na bima na ngai. Bon, mbila azalo kwa mukonza mboka yo kaka de matoi. Atuni siko problème nini bazo bimiselo nga habité na futelaka mbila zongi sima. O futelaka. Na biwe na futelaka wa. Bango siko ba pesi rapport et pas ya ba bengi mbila ba pesi rapport siko ngai nazo ko agresser bango na kati ndako na bana donc bana ba komi mal à l'aise ba mbila bio la ça contrat bo sala na bango ya ndako ngam na contrat mbila bisi mo choué atulinga lisusu bo épreuve ino za nga habité ba jour mususu na pesa ke mbongo na maboko boy la kisa épreuve abisi ngo choué na bina za na épreuve ité abina ngo choué. Et là, nous sommes rosa na onga habité, na zana ba environnement moko su na sa la kaye na nini na continue la kisa na bimisi ba environnement wo mbila mbala moko laxi madame wana abi okomba nani ote kombola ba environnement e koma ke pa no ndenge na to mona ba environnement et la nai ote ba environnement bombonga pesa rabiso ya cotisation pona rolamba na habité ngana lia ke pa na ba na dépendant na ngamoko mbila mbala moko bisi bango na minute oza bo alibozo ngisila 1 mois na ye po mbila France ayebi ne makambo nyonso biso ba congolais to sala ka ndeti nde ba tshaka batu na banda ku nenga na bo mbila yebi na ye kasi ba bomela biso mande to ba moto ba bomela biso moto ya on Europe mobimbo makambo biso sala ka ba betiso biso to sala ka ba Afrique to sala na kati Europe abo ezaka po na France do makambo ele kaka awa na Suisse ko mekate na Belgique peut remekate na bamboka mso Europe remekate donc France ça na ba privilège moko ya makasi donc mbila yebi na ye mbila yebi si momia na bi popo pese mbongo na ye mobala ke butu ko bimsa mbongo na miti cash na butu na ba yeli ngai mbongo na ngai ba pesi ngai mbila yebi kaka na ba 0 euro bando bimisa biloko no tiango libanda bandi po ko bimisa biloko na nga na tiango libanda bazimbongo na nga ba pesi nga po mona kongola za ki muté ya mabe o tende kutu nenga za boye kutu boye azana mukanda te yangwana na vie na afu ayebisi na ba soda afundi olisusu na ba soda o tende nga za kutu boye azana mukanda te yango na vie poto yeba ko bomba secret kolinga te makamune sika nyonso vandio ndako nyonso koti oyebisa bango vie na yo eza mabe ya makasi toli na do pesa ngana so za na makamune no bomba ngona sa mutema na tellement ngai na mona ki bango ba komi loka bandeko na ngana betela bango tamsu mo ba histoire ya ngai boye yango na ba mona ki fin faible na ngai donc ça veut dire muto tozo melembongo po za na mukanda te ndeti na kata France ya boy ya on a do pesa toli ozo sa le pa ya mutu oza na mukanda te muto ala million bongo kendo ko funde ba okanga mutu wana ba mombila yebisi lari ya yebi otenanga za kutu boza na mukanda te ba mombila mbala moko commandana asutuki mbamo oza na mukanda te bon yona l'accent mukanda na azui mukanda na lakisi bila tindi ya John ya bikangango photo bakanyango photo zo mona sikoyo problème ezala kite yo moko lingo bebisa casse judiciaire nao ndete za interdit muta ko tia mutu ndeto vanda bo jamais bango ba ko tia biso na bandako
donc ils interdit mbila ABC ya Johnny kangango photo bakanyango photo ABC mwasi ouais mukanda no mwasa kocha bimisi mukanda mbila abi kangango photo batuni ngai pe boyo lakisa mukando za na ngabe na bimisi mon titre de séjour na ngai ya soin médical la bimisi mo babi kangango photo basilisi wana batuni mwasi yo yebi ndenge nini otenga na yebi na canal ya ser moko boye to yebana na ye ser onde mutaya ko tiki awa kasi akomi ko mbete biso mobali yo yebi ndenge notenga yi na yako kuteka na kata ndako na baza maloba te na baza maloba moko te na mwasi donc nga na yebi simbile bango mi balé za mensonge nga na futele pa na bango mbila a confirmer ozong stinga mbongo na ngai na lala libanda na ba 0 wana bimisi biloko na ngai bango bakangi ndako na bango bazwi mbongo na nga bapesi mila to bimila bambila libanda abitala bandeko na bino ba congolais kaka biso mo tozo kamata tuza ko bebisa makambo na biso so bango ndenge batiaki mutu na kata ndako bango bakanisi lokwa makambo esili ngana na problème moko te bango ndenge babebisi kase judiciaire na bango po eza interdit bino bokoki kotia mutu na kata ndako te donc ndenge aza ndenge wana bango bakanisi makambo esili ekoki koleka naza sans papier te naza na titre de séjour na ngai bango nde baza ndenge bakobenga ata lelo te mundela tika likambo te ata leki 2 à 3 ans comme ça baotindela bango convocation donc po mona ki mutema mabe ya congolais ou revese ngai yo te ndenge aza boye azala mokanda te kasi boyebaki te oyo ebombami na se kasi moko na bimisela bango papier oyo nga nazolandela procédure nanga po lere yo ozolandela recours bapesaka mutu titre de séjour oyo préfecture alobi te moto aza na recours asali oyo azolandela yango babenga yango titre de séjour donc nazalaki na badossier na nga nazolandela ya ngai yo awa na France to chite wana namoni réalisation epesi biso déjà signal kuna mano tunga merci yo awa na France awa osaka musani awa na poto bon ngai nasalaka musala nyonso oyo egeila ngai po epermete nga nazwa mbongo ezala kopepa wese ezala kokombola prince na kosala mpo nazwa mbongo kasi olatanda nde nazosala mosala ya échafaudage osa échafaudage mosala moko oyebaki ke ntango oya poto un jour osa échafaudage parce que eza mosala moko esengaka bamiscle eza mosala moko eza na physique trop mouvement trop voilà bandeko mingi balelaka mais bolelaka mpona nini bato mingi balelaka mpona bamaître na bino bakolo bachantier makambo ebele nini esepasaka na bachantier na bino po tochite wana bon mosala échafaudage mosala eza pasi na Europe awa na kati ya Europe oyo eleki pasi makasi eza mosala échafaudage pourquoi osalaki choix nango bon nasalaki choix nango te mpo yango nde permete ngai mpo nasalaka mpo nazwaka mbongo mpo nafutaka chambre mpo awa moto akopesa mokanda na ye aza te po awa nyonso ozomona ezala ozalaki na camarade no Alain Opiti o tonton bosola ane très bien makasi soko ye français aboy mais kaka koloba pesanga mokanda tosala bafente kozala mavuba okoka te moto mosusu mpe akokamata pesi eloko nde ozosala nango ekomi na ntango oyo bafuti mbongo oyoka ye azalaki na baniongo ne na banki bakangi mbongo wana donc ça veut dire mosusu mpe akokamata ebonga peso mbongo na yo ndenge boyokanaki akomi kopesa ye so akomi kofuta ndambu yango wana biso toboya na biso makambo akosala mikanda bato ovami na sala na nga moko ata dans les noirs oyo nayebi mbongo ezoleka na compte na ngai moko nazozwa mbongo na ngai pas de problème siko misala biso osalaka eza mosala moko mpasi na sens nini na temps ya malili libende komaka mpena malili makasi lokola batie bière mpena na frigo donc osimbi mpena libende malili mpe bozosala na malili banda 8h ti 17h na temps ya moi libende komaka moto ozosala na nini na likolo tamso mati likolo chaleur wana donc ozokoka to kokoya donc na temps pe ya mpepe donc so osala erreur oza likolo okokoya pe soki po kamati ozokitisa eloko nde tobendaka sika eloko mpe kokolongwa mpe na mopepe mpe esali mpe dega moko ya makasi wana okotisi mpe baproblème mpe na compagnie sikoyo bamaître biso osalaka bango bazaki motema ya mabe moko ya kosakana te na sens nini likambo ekoki kozala bodisirite bino na bino batravailleur tant boza 4 personnes na groupe ebongi bokamata de bodisirite poseka nyonso ndako nyonso bato baswanaka
na musala nyonso bato baswanaka le boswani esengaka te likambo ndenge eza boye to boma moto bosengani bapardon te sikoyo bango baza na kisongi moko lokola basi donc l'air bossa likambo eleki bino bomoni lokola eleki nango directement ekome pas patron ndeti biso nde nayebi nga naza kopera to nga naza maître so namoni bato nazo travailler na mamba swani na komisa na makambo pas patron te là namoni boswani ate to boma moto avec comme pas patron biso na to boma moto ce que ça lui 2 fois 3 fois wande ko comme pas patron sikoyo na remarka bala mibali na kati ya mboko baleki kisongi kolekana basi surtout ba garçon o basala réchafaudage bazana kisongi moko impossible sikoyo batebele babo ya ramsala échafaudage na sens nini ezana ba patron mususu bozo sala pa na ye compagnie futi mbongo la ya zimbongo ane bonga servi bino akosombela ngo mapango na kisasa azotongela na kisasa mbongo oyo batu basali na mutoki na bango moko yozo tongela ngo na kisasa yango zo mona ba immeuble beli na kisasa sokoya po les biens mal acquis au moins mutu mususu osalaki 2 mois pa na ye afuti mbongo 1 mois donc ça fait dire pas yebi ozana esika ofunda ete kasi ngai banana ya mboko yo babozo bani komelanga te po na patron moko soko sali 20 jours na zimbongo na pesi osali 10 jours c'est mbote bon alinga te batanga pe na kombo na ye donc aza mutu moko ata bien makasi kasi soko sali pa na ye apesa la mutu mbongo ne kasi si 100% babosi ana kati ya France ya o basala ka musala échafo babosi ya malamu baroza akata msu 10 si 100% baroza 10 90% ba mama la ba miyibi ta batu mbimba kutu bazana ba bureau te ba bureau na bango eza ba bar ba futela batu ba mbongo na ba bar et puis ba deuxième bureau na bango donc bazana ba comportement moko impossible ya on azo yebisa lelo ba bosi oyo ya ba échafaudage mutu soka sali musala na ye ava bino bokoma ba boss bo wuti na vie wana échafaudage bo yebi souffrance échafaudage ndenge zelaka déjà musala moko na yebisi yo talakaka commando bien brevet commando a Mobutu aye musalo akimi katière azo kima judoka azo kima boxer azo kima musalo so asali on 2 jours 3 jours poids sikoyo biso sikoyo ba misalo to ke non ba inane c'est que tout ça mobile poli bende ozo memali bende banda 7h ti jusqu'à 17h ezali panangu baté donc eleki kutuna muto bazo sala gymnastique na salle ya gymnastique bato ba memara bendo ba gym wana ba memara bendo o ba memara bendo na bakosaka donc biso osala koleka bango po ozo mema li bende tamsusu ba pesio 2 poto pamba tamsusu ozo zwango libanda ozo yango ti esika bozo monter échafaudage okanyango singo banda ko matisa yango donc na yebiso ko makata msona ba 16h na maya misu lokole tango kasi moi ko sala octe mezate po awa mutako peso azate donc yo moko peso ko lingo mi respecter mi dépendre na yo moko donc yango moni choisate to yebi un jour et que simba yon to courager na bateau bazana ba Maroc bazana ba Turquie bazana ba Grèce bazana ba Chypre bo forcer un jour et simba donc bo saka makasi na musala esika oyo sala soki musala ezanango sala na lokola bato bazana ba Chypre na bo soki pata ozwaka mwa 1000 nao kozala no pressa ko ya France na sepeli fort bande kwa Chypre musala na Chypre kitoko si so sala na Chypre ozwa de 1000 nao kangisa mbongo no ata mwa 3000 no 4000 no 5000 no lozo ya France oyede na mwa 5000 na yo et ça le moins bien makambe ko simba te moi 5000 na yo ekoko yido po mbongo nde ndeza eloko liboso na vie so la mbongo te moi ko sala eloko ezate. Voilà, merci na yo Julien Kele, merci na yo, merci na batu botala ki biso presque partout ko hésiter te pona robenga numéro oyo moni wana ezali numéro ya émission na bino. Merci na batu nyoso bazotala biso presque partout. Na éviter Julien to zoyo prochain numéro na éviter so sana batu oyo kokiko pesa bambote. Bon, na pesi kaka na bana nyonso ya Grèce mbote na pesi bandeko nyonso na kati ya Paris awa o tosala na bango na pesi bango mbote na pesi ba Ange Mabala na pesi ba Vie Mandela na pesi ba Marceline Kabuya mbote na pesi ba Bobo en tout cas na pesi pena ba fan club na nga nyonso na TikTok na pesi bango pena mbote ya makasi pena donc minga koloba pena eza pena te parce que il est au moins na ngina loba
moto soko boaksi na Paris yebango bakoki kotinda yo na frontière à Belgique, na frontière à Suisse, na frontière à Allemagne. Donc ça fait dire moto soko lingo boakisa ngunda boakisa na yo na ba 1 heure du temps na Paris pour ndako ebima yo ba 1 heure du temps na Paris tam sou na ba Beauvais na ba Compiègne pour e permettre kayo o ya tam sou na Paris. Oh, parce que vie à exil et ça vie moko passe magas pour et si ka batinda rabiso ko kasate so ba pesi yo moi chambre na moi figo mukie ba do futu moi 200 euros na yo monyango vie donc ils a vité voilà. Donc ça fait dit ce qui mutu boxing ngunda et permettre yo sala kana yo ozolandela pe makamno ya ngunda ezalaka très bien makasi ya ngwana na mibenga kanga na za représenter ba réfugiés o naza mobundela ba réfugiés ya ngwana moni na pesi message wana boye baji ya mboka ndenge ezokende. Merci. Merci na yo, merci na passage na yo na micro na biso, merci na manotunga wazaki na technique. Tolingi topesa grand merci na Christelle Koki poto na poto mon ami Salande to solola ki topesa mbote lisusu na boss Paul Mwamba oyo atala ki émission Greco. Merci lisusu na Francis Yembe roi manager ya émission oyo Francis Yembe roi. Merci azo occupé quelque part. Héritier Bouddha boni sango ya président Mandanda soki komaki oyebisingai Guilhem Ampouya, mon ami, merci na yo, merci na Yannick Kayenga, roi na kata Belgique, batu mingi. Oyo balinga ke émission oyo. Na ebi déjà za carton partout. Partagez émission. Tokutani soki nzambe azongite na prochain numéro. Manotunga. À tout à l'heure.